naye ko kebisa Mike Lokamba. Mike Lokamba, toi niveau moko na yo te. Natangi kombo na yo Mike Lokamba, toza niveau moko na yo te. Soki total na ba paramètres ba makambo, Mike ozate. Ozate. So lobi ke ngala za ingrat. Na makambo yo sayela ngai. Taboite. Bosko o ngana sayela yo. Bongo o ngana salela yo. O ngana sayela ona bana koloba ngo. Olingi na koma ko na leka na TV na koma koloba o ngana sayela depuis matadi ti a ona Kishasa. Mike yo za na famille nini? Famille nini pena oyo représenter parce que ti lelo to mona tande ko nga publier ba ndeko nga na ba Facebook na banani ya yo de to mona tande ko no moko obomba ba ndeko na yo poni obomba ba ndeko na yo kendi même papa na bino mama na bino obomba bango pourquoi obomba bango la kisa famille na yo Mike yo uta na famille nini nga publier ka famille na nga yo uta na famille Mike na ko obeta ba masolo ti olala na ba bureautique na ngo lingi na ko obeta ba masolo wana Mike toyebani nga na yo toyebani ko salir famille na ngai te nga na leka na TV na leka na TV te pona loba makambo yo nazala na temps nango te na répondre yo te naza pe na posa ko répondre yo te mais nakebisi yo jour okoleka lisusu na TV otangi kombo na ngai otangi kombo madame na ngai et puis na mwa na ngai Mike nakotalisa batu ki ye Mike Lokamba nazotanga kombo na parce que ozana place à comme mangati même relation o lekinga na ba relation te po soto bani makambu ya ba relation o lekinga te ozoganga ba makambu soki na kenda boy Uganda osali 20 jours na Uganda nga sala 2 jours na Uganda po ezaki ezape ma festival donc ezama comme invitation ya ka sala boy wanini ozo comprendre nga makama voyage ozogangela nga ogangela makama voyage te taketre simbelenga soulier yo pesa nga soulier Mike nako robeta siko na zongi so peut-être oza mémoire na yo eza mukie peut-être que mémoire eza mukie nako robeta lo pa solo ndenge na bana uta Kishasa na kita matadi pona tikelo bilamba nako robeta pa solo ngo lingi nako robeta ngo pa mokile sepela nga za temps répondre ote mon frère nazwaka yo ndeko ozolo babiloba na talaka yo emona seki mais nazana temps ya ko répondre ka yo te babiloba loba on dirait ozoloba makamuneti ya solo Mike olingi na loba bena po mokile sepela olingi na kitisa yo siko na place da yo Mike ngala za oyebinga bien na vrai mutu ya buzoba oyebinga bien na za vrai ovana nango oyebinga yi so to ke na makambo ya ba niveau na leki ona na niveau parce que suka so na 6e osuka na 6e Mike oyebi na leki ona na niveau ozo comprendre so to ke na makambo ni na leki yo na makambo ebele na leki yo na makambo ebele Mike toza niveau moko na yo te makambo onga na geraka yo ko gera ngote makambo onga na salaka nano tikali ko sala ngote na vie na yo mobimba ozo comprendre na kebisi yo soko zali mobali ya tembo répondre makambo onga na lobby répondre ngati non yo boye banini comme ça na osala na yo émission ya 15 minutes na 15 minutes dans otalisa mokili qui est Mike Lokamba Mike doit niveau moko na yo te toza niveau moko na yo te ezala mbala suka na yo toke na niveau so okay na niveau pe ate ya makofi na ko beta yo ezala mbala suka na yo ngaza responsable famille na ngai ezolanda ngai belle famille na ngai ezolanda ngai belle famille nazana temps ya ko finga mutu na écran ngai monde na ngai za internet na sala wa misala na na internet na finga mutu te na sala émission te pona finga kingani ou be kingani non na sala copie na ngai na internet obanda ko finga ngai banda Kenya obanda ko finga banda Kenya obanda ko finga ngai minatala yo ba pays on a voyager na voyager ngote au voyager sur na 2 pays sur combien de pays sur 2 pays na voyager ba pays belé na ola sur passeport na ngeze ko tonne zero vimba et ça na ba voyage musuna kenda na loba pété na kei na zongia on s'en comprendre na entreprise na nga na tikela nga mo na za monteur nga mo na za réalisateur na za monteur na za caméraman mais na zo ba tout pe ba travailler et pourquoi na zo ba tout on s'en comprendre Mike nga za associé na mututu batu nyonso oyo na saila bango bolamu
bako témoigner bolamu na ngaza mutema mabe na mutu te. Mais soki obandi ba makambo ya kosimba ba vie privée na osimbelo ba vie privée. Blague te. Ozo comprendre nga na bala. Nga na za responsable na bala. Ba makambo nga na sala so bazwi mbongo wana ba pesi yo olukanzela poto. Ozolanda olukanzela poto olobake na bon mbongo nazwi ya libala na okena ngona nzela poto. Mais ngai nazo mbongo na nga na préféra na bala. Ozo comprendre na honorer moi si na ngai. Donc keba. Ozo loba makambo ya Glody. O Glody ngai na bima na Glody nga na sala ni Mike. Tozonga na epai tozonga. Tokene na epai tozonga epai Mike. Glody soka ye, Glody kuta bana ozala soka ye même na palin na studio place nga na bana ofuti là parce que so za omone oyo na boyi ko filmer place na bana ofuti la boye nini mais so répondre nga na okota na filmer place na bana ofuti place na ticket na ndako ya $60 ti lelo ko rapé bando longo ko rapé ofuti ya ndako $60 ti ozonga pa e pa na bino ko te pa tante na bino ozonga pa tante na bino. Et ça pas na yo kututé et pas na bino zaina Petro Congo boteka lupangu papa kenda kingabwa nana kone boy na uto kuta na mama bino kala mingi na bete mama bino masolo mama bino kuta zo regretter Mike tout ça peut ton niveau moroté tous ali ba ton niveau moroté na zo yebisa yo et tant que mobile bon nga za mobile nga sala ba vantirité o nga ba jena bino ko sala ba internet nga na lobati nga za vraiment vrai mobile blague nga mo ngala ya solo le sol qui buzoba ngana opakolo mama na buzoba naza monteur naza réalisateur na créer lo makambo oyomo okamwa ozo comprendre na créer lo makambo yomo okamwa muto za pembe na ngai ayebi muto za pembe na ngai ayebi vi na ngai ayebi yango bien ayebi yo bien ozo comprendre ko lukate na zuelo batu ya kala nengo banda nengo ya na benga na matadi outa matadi oye pono kota Congo nombre 1 okomo travailler ngaba longola nga musala pona yo Mike Lokamba ngaba longola nga musala pona yo sala reconnaissant balongai balongola nga musala pona yo na koma olakso musala na kati ya musala nazo lakso musala po bafuta kayo ngaba longola nga musala na lali sepa na ngai sala reconnaissant papa pourquoi zolinga tumbo la place mo batumbola raté pona répondre raté yango kasanet na zala baba pona linga lobate yango kasanet na zala baba papa olingi na loba mokili yeba makambo na zoloba même famille na yo eyebi yango nga makambo na saela o Mike même ndeko no ya mobala otira lo saela ote nga makambo na saela même papa na bino Dieu me voit na matala nga likolo papa na bino otira lo saela ote makambo nga la saela yo papa naza jar ya mutu akoloba papa mbate mais so olingi buzoba na okeno na buzoba yo zoloba yo obima na Glody oyeba punition nini Glody bana opesa yo ba punition nini o Glody bana opesa o Glody bana ozala so ayem so aye 17h ou bien 16h yo il faut okita na se nyonso ye akobima na ndako nde yo koti oyebi yango lisusu tokoma koloba ngo Glody akoti so Glody aye okomi déjà mal à l'aise so bana otala TV okomi ofina télécommande na nenga soni et puis non oza na muta soni okamusanga nde omoloba Mike succès olingi na peso succès yo olingi na peso succès poto yebani olingi na pesa yo succès po ngane mo pesi succès ngane munda ta pesa ka batu makambo et puis so na gangi au monde ozala l'aise de papa so olingi na ganga na bana tout ozala l'aise de ba otayo mal à l'aise tala so na Tracy a telemi pona ganga Mike ozala te nazo yebisa yo carrière na yo ko suka mukie na loba makambo te Mike faites attention blague te na kebisio etant que mobali na kebisio etant que mobali ba punition Glody bana opesa yo soka ye soka obima 1 heure na ndako yo pe faut kota 1 heure kolukate na kunoroba makambo ya kala ba Kader ayebi makambo na zoloba Bishop Fundu ayebi makambo na zoloba Yannick Wenge ayebi makambo na zoloba même asana yo Matika Songo ayebi makambo na zoloba même fiyo sa ina émission wana bo yebi makambo na zoloba doko lukate na ko simba mutu moko parce que na bomona na loba bo ete mais bo lukate mutu na ngetombo ma bo lukate ngaza mona mongala mutasala ngelo azate o comprendre na bunda ba guerre ya danger o batu pe bakokanga te
ozo comprendre donc keba keba so ozali mobile atembe nga devoir na pesi yo monde entier ezolanda na pesi yo Mike Lokamba na pesi yo devoir so koza mobile atembe sala lisusu émission loba lisusu buzoba ne o message ko loba buzoba comme ça na obandeo na niveau ya Petro Congo place outa na Petro Congo toke na yo na niveau ya Matadi et puis to memi yo na niveau ya Ngirngi place obana vana na Kazarema na memi yo na niveau tant ba longoli nga musala yo ba bengani yo parce que ozalaki makila na ngai ngata na longo musala nga mutu na mema na musala il faut yo po longo ba bengana yo na rememo na niveau wana et puis wana na rememo na niveau ya place obana olala na cyber na ngai bureautique na ngai place obana olala na ba jeune oyo azotala nga yo lala na Mike te lo bananu na tika bino nga tiki bino bokanga cyber bokangi cyber bolali na kata cyber bota elanga cyber yo kolingana ganga te po mokile loba kolingana ganga te po mokile loba na oke no malembe cette fois-ci yo ndem to lemba nga na olemba oti nga na olembo lisute yo ndem to lemba ngai oyebi nga na za va mutu ya buzoba famille ngai bolimbisa nga parce que nazali na kanda blague ti belle famille ngai bolimbisa ngai na bomona nga na loba makamba boye te mais baloba so moni mutu mo boalingo ko sakana na mutu na yo pe fo sakana mutu na ye même oyibi so koti na ndaku na yo so moni fo beta e blague te donc cette fois-ci na koloba batu boye bilinga na nature ya koloba loba te mais so na loba boye parce que ça na mutu mo besoin moi na moya mukie on a ba niveau ba vie to agoso na kuna ba niko mokonzi aza même pas na niveau na ngai même pas na niveau na ngai ata na vie ayebi ata parcours ya vie ata souffrance à vie ayebi ngota mukiete yo yebi dépense Mike yo yebi dépense ya vie oyebi dépense est-ce que ndo za no yebi pena dépense ya vie est-ce qu'on vivra maintenant nos ana on a vivre pendant na condition bien Mike yo olingi to comme okota tina bandako ngaza tala nga blague te nga osala na ngate bona oya filmer o ti place olalaka okamwa nazo ebiso vrai yolo nazo ganga yolo ngaza mona yolo ndetezoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata